doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. 5 minutes à l'élo, toye awa, vraiment pour to lobela makambo oyo ezoleka na est ya mboka na biso. Conflit oyo tozali nango na kati ya est. Bino nyoso tu boyebi ke biso na ba Rwandais tozali donc ba pays moko na Rwanda tozali ba pays moko frontalier ezali donc neti biso na Congo Brazzaville ku tozali mai mutu e kabola biso tozali neti biso na ba Angola donc tozali batu moko tozali obligé to vivre ensemble. Mais où est les kaka na biso na ba Rwandais tozali na problème na ba Rwandais te tozali na problème ke na politique au Kagame amemaka na mboka na biso parce que bobi ke biso tozali pays riche Rwanda ezali pays moko pauvre to se voiler la face te to sala fine bouche te bango bayaka na masolo na ndenge ya mabe po baya bakotisa insécurité za na bamboka na yango monaka neti ba rebelle baponaka esika oyo pamba te ba repona esika oyo ezali na matière ou ezali na richesse moko boye patango ba koma na bavanisi masolo bazo profiter na yango na kanisi donc mutu moko te akoyi koloba le contraire problème na biso ezali Kagame problème na biso ezali mosusu bo monaki problème na biso na Rwanda kalezalaki na era Mobutu tozalaki na problème te bo monaki donc même directeur à cabinet ya Mobutu c'est ce ko Kungwe Ndwa zabanga ezalaki Rwandais Bisengimana azalaki Rwandais bo monaki Miss oyo Miss akenaiti na Miss Univers Miss Morabimana na mboka na biso azalaki Rwandaise mais bazalaki batu oyo babandaki ovanda na biso donc ngana yebi nazali na ba massa mususu ba Rwandais to tanga na wala chik ezalaki na problème ata moko te problème ya ba Rwanda na biso eko s'envenimer tango Kanambe ya kozwa pouvoir ye moko donc azali na nationalité douteuse azali mutu ba côté kuna ayeko privilégier Kagame na yeba sala ka ba cop na bango ba minéré po basilisa masolo na mboka na biso yango bomonaki ti Félix Antoine Tshisekedi ya kozwa pouvoir omoni soko yé okoti nesika okota na ngulu mate il faut étudier nanu terrain ndenge na ne salaki solo ngo bote mutu donc bongo bunde fo ba technique nini ya salaka bomonaki donc combat les gars 14 Ali Foreman batu babando boule ku tuteke Ali a koko gagner Foreman mais c'est Ali aza mutu endurance aza mutu ba déplacement ba Foreman baza batu mo ba betaka ba ku moko boye donc soko ezio moko okoi soko raté okoi Ali atala bindeki na okena Foreman donc ye fona meme na musika na meme na mulai tangu azo beta bakuna ebele ezo zwangate donc akolemba bomona Foreman na meme donc Ali a mema Foreman ti na 8e rang akwesa parce que Foreman pema akoka kosala ndenge na te yango Félix Antoine Tshisekedi tango akoti fallait approcher parce que mutu soki ozoleka na balabala mutu azoleka na balabala opesa ke mbote mais ayebi yo te mokolo obengi akomolala na ndako na oyeba ka yebi yo donc akoki ko saloba masolo yango na Félix Antoine Tshisekedi bimendeki ni ba masolo ezabo il faut na sala ba rapprochement na Kagame na comprendre ye donc bien akomi ko kota ye ni na comprendre ye bo mona ba makambo oyo leka na est banda masolo e banda na est. Donc masolo Félix Antoine Tshisekedi a sali o ya état de siège nanu salamate banda masolo e banda bomoni sali pe musana ngo bato baza contre yango balingi kaka masolo e salema na ndenge ya mabe balingi teke salama mais siko na niveau auto komi na yango tozali ko lobela bomona ki sommet o elekaki na Nairobi donc parce que trop c'est trop parce que donc Kagame président Fachi azo meme na ndenge ya normal na ndenge ba négociation na ndenge ya kosolola na ye na ndenge ya diplomatie tozomona guerre ezali na kati ya Ukraine kuna mais diplomatie aussi la te ba négociation ça mais entre temps guerre ezali
sikoyo président na biso azo kosala makambo nyonso tu oyo esengeli basala basangani na ba Uganda na banani donc po bayokana ke bango nyonso tu bazala ndenge mo bomoni président kotina ba masolo ya ba Afrique osala kotina kati po basala ba makambo moko boye batiaka basinaka ba papier po na pe ya ba région nyonso tu wana mais nani azali ko bebisa masolo Kagame donc mutu azali ko bebisa masolo azali ko respecter ma solo anate zali Kagame yango na lelo zali ko s'adresser na président de la République donc président de la République ayebake sikoyo Kagame ndenga zawana donc ako changer te donc azozwa donc président na biso Fachine tu yuma donc président Fachira oyana ba masolo neti ya kobongisa ye azoyele kar ba masolo donc il y a CCC ya osala ba G to modaki ba président de la République kuna ba di tutu ozoma président de la République donc à la limite ya makambo penza o ba benga ya donc ya makambo diplomatique donc mbote penza donc li tutu donc mbote kutami akiti na voiture mbote li tutu tozomona ba li tutu wana donc président de la République faut okende siko na masolo mususu penza o penza koma penza na marka Britandela parce que donc na masolo o ya kolandela ndengi ya diplomatie Kagame akochangaka te Kagame akochangaka te tomoni ba M23 ba koti na kata masolo ba witi epai ya Kagame na Rwanda tozomona makambe belé Kagame comme osala ba masolo belé donc akena Congo aske batekeli mabele moko basasupe donc ba via wana otalaga mutu azovana na pouvoir ngolongo na pouvoir tekeli mwana ne azaka mutu ba contretemps ake otekeli mabele moko mabele wana siko ezali pembeni côté ba kotonga ba pont wana côté maluku donc ozomona kaka Kagame azosala ba masolo kaka o ezotinda kaka ke donc il faut akotsa ba contretemps hôtel na sommet o ya Nairobi Kagame ayakite na sommet o ya Nairobi Kagame a été atteint donc ministre des Affaires étrangères. Pourquoi il était donc ça a déjà manqué ba prison bazalaki wana donc parce que azalaki na tanko ya moni po ayakuna donc moi écoute azala malobate parce que mutu mususu robeto beskit mais beskit comme na suka donc amoni po ya donc a saboté déjà masolo atindi donc ministre naye il y a affaires étrangères aya ko assister bino moko tozo la sabino belili botala o ele kaki na Nairobi na ba décision o ezo maki donc restez connectés sur Club Original on revient tout de suite. Près de 2 semaines après le mini-sommet quadripartite tenu à Nairobi, en marge de la signature par la République démocratique du Congo de l'acte d'adhésion au traité de la Communauté d'Afrique de l'Est, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 20 avril dans la soirée dans la capitale kenyane pour participer au mini-sommet quintipartite consacré à la situation de la paix et de la sécurité dans la région. Au cours de leur dernière réunion quadripartite du 8 avril dernier au State House, le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avaient pris l'engagement de se retrouver de nouveau en il y a 2 semaines pour poursuivre leur discussion en y associant cette fois les présidents du Burundi Evariste Ndayishimiye. L'épineuse question de l'insécurité dans la région, particulièrement dans les provinces frontalières de l'Est de la RDC, sera sur la table de discussion entre les 5 chefs d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli à l'aéroport Jomo Kenyatta par la ministre kenyane des Affaires étrangères, son homologue de la RDC et d'autres officiels congolais. De toute évidence et au regard des impératifs de la stabilisation de la région dans les cadres des objectifs communautaires, la République démocratique du Congo entend donc jouer pleinement son rôle. Il est donc clair que la réunion de ce jeudi à Nairobi est d'une importance capitale pour le pays et elle devrait aboutir à un engagement des États membres. Tous les regards sont rivés vers le State House de Nairobi, d'où sortira ce jeudi les communiqués finaux du mini-sommet, lesquels devraient prendre des décisions et résolutions fortes. En plus des 5 chefs d'État de la East African Community, d'autres partenaires stratégiques de la République démocratique du Congo, dont les USA et la France, sont impliqués dans ces processus. L'après-sommet de Nairobi sera suivi de plus près. Binomo Boito Landa, donc à respecter même donc collègue ne va présenter à Tindeli bango premier ministre parce que donc ma soleil était parce que président de la République donc à Timba zana mamayel la politique moko donc azo salango donc vraiment ndenge moko propre.
na ndenge moko propre mais sikoyo président de la République eza sous masolo ya consultation te eza sous masolo ya négociation te parce que tomoni penza makambo nyonso tout que Kagame aza na volonté moko ya kotika pe na bakota STT parce que aza na intérêt na ye bozomona ke Kagame bakomaki soki ba premier producteur soki mondial ya ba or soki ya bakufu baza na ngo te sikoyo amoni ke ba liberté oyo Kanambe atikelaki ye eza kosala te ba masolo tu et comme kota na ba contretemps yango wana komi ko luka ba masolo mususu donc to ko se voiler la face te toujours que sabino donc responsable au état de siège au commissaire donc au ba remplaçant ba gouverneur ba mboka a pe sabino situation boyo kabino moko ndenge M23 oyo ba witi na Rwanda ndenge ba takaki biso malgré tout que bosali ki ba convention bo signé ba papier que masolo wana ezala te donc bino moko bolanda oyo ba lobi ndenge ba M23 ba witi na Rwanda ba takaki na côté kuna est. Le militaire du Nord Kivu a effectué une visite d'itinérance en territoire de Rutshuru ce lundi 18 avril 2022. Objectif, réarmer le moral des troupes engagées dans les opérations contre le M23 ainsi qu'encourager et compatir avec les militaires blessés de guerre et la population de la région. C'est à l'aérodrome de Kiwanja que l'hélicoptère de l'État congolais a déposé le lieutenant-général Constant Ndima Kongba. Il a été accueilli par le nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola 2, le général-major Chirimwa Peter et d'autres officiers militaires et de la police nationale congolaise. Juste après, le gouverneur a eu une réunion avec les commandants des opérations et ses collaborateurs. C'était avant d'aller au chevet des blessés de guerre internés au centre militaire de réaction rapide au chef-lieu du territoire vers l'endroit communément appelé Pena. De là, Constant Ndima Kongba s'est rendu à Rwanguba sur la route qui mène vers Bunagana. Les militaires trouvés sur les lieux ont manifesté leur détermination de défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême. On est là pour combattre, pour rester. Nous sommes les bons militaires, les bons commandos et pour sécuriser notre nation, on est là. Le gouverneur les a remerciés et encouragés pour leur engagement dans la défense de la patrie. Je viens remonter le moral, qu'il soit fort, c'est notre pays. Nous sommes obligés, nous avons la noble mission de défendre l'intégrité de notre territoire jusqu'au sacrifice suprême. Là, c'est le message que je leur apporte et à notre population. Nous voyons la souffrance. Une grande partie de notre population est en train d'errer, une partie vers l'Ouganda et une partie ici à Kiwanja et à Rutshuru centre. Nous sommes en train de tout faire pour que nous l'avons déjà commencé avec les humanitaires et aussi avec le gouvernement central pour que le ministère des Affaires humanitaires se penche sur ces problématiques. Signalons que dans cette visite de service, Constant Ndima Kongba était accompagné de ses deux conseillers principaux, à savoir les généraux de brigade Sylvain Ekenge et Yang Badani. Donc, bino moko bolandi, ezali clair. Donc, masolo o ezo salama na kota est, ezali mutumusu ezali Kagame. Kagame bino mo boyoki explication ba PCM 23 ndenge bataka biso au moment où donc ba signé ki ba corps que masolo e salama te. Bomuli pourquoi Kimi na Nairobi? Akimi na Nairobi po ayebi. Donc président de la République au senga na yo consultation eza susute. Donc bosolo la ka susute ki na ba marque moko ya diplomatie. Non eza la susute parce que ako changeaka na été. Ba négociation exacte parce que bon négocier depuis kala depuis Diego Ka azo changer te donc yé komi penza que masolo ya Britandela masolo ya Britandela parce que histoire aussi la tête donc yozo sala tout qui est ndenge ya normal et si là mais mutango azo ngesi la tête donc Rwanda na biso y a pas photo Rwanda na biso donc a retenir tout donc il faut changer mes stratégies donc bali tutu wana mbote li tutu et kokoma penza na masolo mususu et que comme on a masolo mususu donc moni atolbite que donc imiter donc russe russe moni Russie donc tango donc Ukraine ba signer ba papier alanda ki ba papier on a te lelo makombo epesi wana bon tozo regretter ka ke bato bazokufa ba innocent bazokufa mais surtout landi masolo ndenge banda ezali donc non respect à accord donc neti Rwanda azo respecter ba accord na biso te ako respecta ka pesu sute donc président de la République au sengi na négociation zalate
donc consultation donc niveau nécessité et comme kaka masolo a britandela parce que tout le monde en a marqué on dirait que donc Kagame a commis comme donc yo présent tu yuma donc il faut kende nango na britandela yo zali mwana na ba époque Mobutu donc Kagame a kokiko si sabiso mayele était parce que azali faux mutu a kotikala ka faux mutu parce que yazana intérêt na mboka na biso azana intérêt ya masolo mboka na biso mutu avando kotikala ya espace onezalaki donc kanambe neti azate donc ozo coincé ozo mona seconde okomi ko coincé akomi ko luka ba makambe belé agono soaso bato ba ko boaka ngunda na nini amema bango na nini après agono somba asomi mabele kuna sasunga sa tekele mabele place ba ndo sala pont donc ozo mona ka zuluka par tous les moyens à déstabiliser mboka na biso parce que alingi ko tikate donc tout ba peke akotika kate donc tozo marqué pause na biso publicitaire et à ba partenaire na biso donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge cohésité na yote adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République du Congo na ville province Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter la ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui,
Yaboye ezalate ndeko kosazardete agence ezaka kamoko wami service ya madame Mireille Wakanke attire la disposition ya ba diaspora nyoso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie wami service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boete prix ya mobobe wami service pas Mireille Wakanke wami service frappe na l'air frappe na retour chez Elbito Coiffure toujours ça marche comme ça là avec l'expédition là toujours Salon number one chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Donc merci na ba partenaire na biso na bino pendenge bo tiaka bango poa il faut bo tia bango poa parce que bazali ba congolais donc to côté esprit ba chinois soki muninga na ya zangi donc il faut appeler ça banque chinois kenda rarement le ba pona ko tia bambongo na bango kute kena penda na ba banque te to côté esprit na bango pour congolais azali muninga no parce que congolais esprit akala ou kanamba côté taki biso so congolais azana masolo akoluka muninga na ekaka akweya pour asekaye mais l'esprit o ya fachi béton il faut ko aider moninga donc yango to linga ikobeta c'était donc fachi béton za la musique oza donc kinois donc kanambe donc kagame wana donc abandai ko salama masolo bien na kanambe siko yozali donc mboka na yoza Congo po batu bamsu bazolo ba n'importe quoi fachi ateki mboka fachi akoteka mboka otika na mboka ni parce que Fachi est congolais de souche, à Tekamboka, c'est quoi Tekamboka? Donc Fachi béton, il faut tout faire taire Kagame wana parce que a changer il faut changer l'esprit. Faut cotiser l'esprit à la musique, faut cotiser l'esprit donc il y a bakadia pemba l'esprit à colo parce que a changer donc comme il pensa donc li tout est comment la li tout il y a ba marque mais parce que tout là ici. Donc soit linga ko changer na makamto zo sala okomi ko coincer mais siko akomi ko luka ben frakata moko boy akotika kate soit linga ko tika mbela tika bandakala donc il faut to passer na vitesse supérieure to la que donc Congo ya mbalo eza susu ya kanambete Congo et komi ya Félix Antoine Tshisekedi. Donc vraiment pour to comme na suka émission na biso nazali ko rappeler binoka les 30 mai oyo donc vernissage ezali ya livre munene ya ndeko na biso écrivain munene ona kombo ya Jean-Louis Chimbalanga akosala pour na représenter vraiment livre naie parce que livre wana ezali penza na ba volume ekozala ebele déjà volume aliboso bozali komona ngo et puis akeneki même ko présenter ngo pa ya ambassadrice na biso yo ya Paris awa o yazali awa donc vous avez vraiment fait munene kozala wana ezali sur invitation mais bokolanda yango en direct na chaîne Nabino Kleboa original donc vraiment merci na patriotisme oyo Jean-Louis Chimbalanga zalaka na yango donc vraiment to sing Nabino bolanda yango ekozala vraiment en direct na chaîne Nabiso donc to komi presque à la fin ya émission Nabiso ndenge na epsa Nabino ka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc so to komi na suka émission Tokobo sanate base vraiment les alarabiso à chaque fois au batika rabiso te tokobanda toujours honorable Jean Moutala merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokopé sa pembo toujours na kata Londres na José Kano qui kakamene na Maria la beauté naturelle tokobo sanate na kata Espagne Beloti mavungu vrai chéri Beloti mavungu merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokobo sanate putu de yalo la kuna na kata Bruxelles putu
là. Merci Nanyo Soto, ça la rapport à 5 minutes avec César Ngadi, donc Toko Pesape Mbote, na Kati, ya Canada, na Fina Mokonji, merci Nanyo Soto, ça la rapport à 5 minutes avec César Ngadi, Toké na Kati Suède, pour na Kopesa Maman Nabiso, Thérèse Kamani, merci Nanyo Soto, ça la rapport à 5 minutes avec César Ngadi, Torobo Sanate, donc Igwe Chef Béton na Kati, ya Suède, Kuna, donc sans oublier Maman Nabis, Beloti Mavungu, vrai chéri Nakati Espagne, Beloti Mavungu, vrai chéri Nakati Espagne, Tozongi Susu, Nakati Londres, pour n'arroper ça, Jano Matundu, merci Nanyo Sotou, au sala rapport à 5 minutes avec César Ngadi, Tokobo Sanate, Shai Mukenge Shai, Wabalengela, mon voisin, Shai Mukenge Shai, Wabalengela, mon voisin, Babi Kisinga, merci Nanyo Sotou, au sala rapport à 5 minutes avec César Ngadi et puis Togosugisa na Dokotolo Nabiso Jean-Paul Djamba, merci Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda et Edino Image Panza Sangoya Congo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu